Mbote mbote à tout le monde mbote na pesi bino mbote bandeko no sobo kotala live oyo. Voilà toye kaka kopesa bino ba explication vraiment ndenge mo pao mo konzi Koffi Olomide motema mama si ndenga uto ko sala bimango ba bengaka bimango miracle na ndenge ba temps Jésus miracle na boka ba bengi Uganda bandeko na ngai botala Koffi Olomide succès ndenge eza toujours makasi bandeko ya Uganda ba yambi Koffi Olomide lokola mo konzi pe mo bikisi bandeko na ngai na temps Jésus yango ba bengaka Koffi Nzambe Koffi Nzambe eloko wana ekoyaka yete etikalaka na ngonga nyonso bandeko. Bandeko ezalaki nano après concert fois ezala po ezalaki na butu c'est sûr tant basisaki concert ya kendeki mpona monaki na concert alataki pantalon ya complet na ilamba wana ezalaki chocolat ya bakaki neti ya basoda oyo bimaki nango na scène on dirait changeaki ekomaki neti na babutu babimaki lisusu tant basisaki concert on dirait mama si azalaki te bandeko bakoyeba peut-être bakomela biso na ba commentaire to nini poto moni babilili après concert ndenge ezalaki ndenge bakendeki so place moko ndenge ezalaka nde sikoyo ezalaki place oyo mosusu bakendeki donc ba place elekaki tellement ebele Koffi vraiment donc ambiance ndenge wana lokola Congo démocratique bandeko bon comprendre na nzela 1900 donc botala succès ndenge wana menzoka iza mboka kuto ya bato baloba kuto lingala te oyo kuto baloba lingala te kuna baloba ba langue mboka na bango ba anglais ba nini yango baloba na Uganda kuna bandeko botala Koffi Olomide ndenge bako kebisa ye ndenge ba yambiye bazo pese ba micro bazo simba ye bazo téléphone bazo filmer ye mde mama si awazalaki nano te bande wa to lobi bozanga te boya ipo na boya na concert inagena ine agena na biso boya tozala ebele kuna to somba batike tozala vraiment ebele bande konanga botala kaka na ba soirée ngo kaka tango esilaki ndeka to loba toujours bakendeki susu awa donc plus bazaki soki ezaki soki na stade soki wapi Koffi betelaki wana bimaki wana bazaki na mama si ezaki place musu donc c'est sûr kuna tango esilaki nde bakendeki soko soirée awa nde soirée awa so bakendeki tozomona ka place yango ndenge ezaka na kati ya Uganda kuna bandeko nanga donc nkembo na nkembo esengo yo moto linga Koffi te mitali yo biso kutu kuna tozate po tozomona talaka moto aza na concert munene na ING Arena ya Belgique na Bruxelles bandeko nanga mais botala kaka ndenge ba convité ye bazali ko zoyer bakende kaka susuka kuna na Uganda ba memie prélevé mbang yaka pe atoza na makamu bandeko ti ba memaki ye mbang kuna tamba sisi concert pour mama si azalaki te ake kopesa mama loba donc ba bongisa ki moi place mosusu oyo baleka ki se sûr mandi bite soki ezaki avant concert to ezaki après concert pour ezaki na butu on dirait que ndeka changer car moi papa ba memi kamba ke kuna pe bato bazozela yo yaka kaka oloba moi eloko ndenge kaka ezala Koffi Olomide succès avant concert na ye o penza banda sala 3 ans et banda sala 13 ans pardon ti le la betana na mikilité mbala liboso abeta lisusu banda kangele ba porte banda basali ba zinono banda batindle ba lettre banda basina ba lettre mabe donc basina ba biloko moko mabe pona Koffi mo boyi ba pire de mal ba menoir nyoso ibimaki na kata mpoasa pe balobaki to yoka pe bato na ba porte parole ne balobaka to kotala soki akobama soki bazo kaniki na ba kotala soki mo pa ko beta c'est siraza na hôpital kutu boye bonzo ko na hôpital kuna to yoke kutu ke akende ne to kotala GA motabelaki asi maki na yaza ne peut très bien déjà c'est APC bon mon na na kati boza la patient bon mon GA kota suka ba message o APC bona koloba ki azo très bien donc ingénieur na be bota la suko a place ne Koffi o ya sala ki seigne na ya munene ya Uganda o ba bengela ki ye na mboka bota la play ya bato ba msuto mona ba image te ba msuto mona kaka ba zo mopanzi ba zo kabisuna ba zo kesuna mais to moni mo pa entrer mo pa ce que zaki entrer ya mopa autant azo kota na kati kuna na Uganda kuna na place publique o batila ki mopa déjà mama si ya kotela ki déjà zaki na mopanzi ya moni mama si yo na kota mopanzi André ya bande ko kota André azolo bana micro André mbana kota ozo mona mopa ndenga lataki
tala mopa ndenge alataki ndira zwi micro pa mama si ndira zwi ma iloko mongo te za ni iloko te tout tala kaka te iloko te bon tala mopa ndenge alataki awa na on l'accès bino ke mopa alataki ndenge mususu alataki donc kaki la couleur jaune ma cordelette ye wana zokita na escalier ye wana mopa zo ni kopesa mbote quadra koramani donc ye atika la kaka ye ba musicien ba yaka ba kenda na ba danseuse ba yaka ba kenda fa mama si aya kenda te vraiment ye wana pe le ba confirmer moi ça libala na kata libala ya mopa mo konzi mo tema kofi abotela mopa ndinga lataki shogun ya ba shogun bande ko nga tala elengi tala place ngo ne ba bongisa ki ngo lokola soki wapi lokola na kata mikeli berse soki wapi mizana ngona Uganda bande ko mebotala mboka o ndenge na simplicité moko botala ndenge batu baye botala bande ko ne baye ko tala Koffi Olomide ayebana donc ayebla ba ndombolo soki pe danse nini o bango ba binaki kuna ba danse no pour mon papa nza zalaki de bango tina e bandeli tina suka ba onkutu bakebo pa bazalaki wana donc bomona bino moko vraiment ezaki entrée ya Koffi Olomide tango akoti na kati ya terrain tango akoti tala population wapi bilili na bino to mona te wa ba image na bino tozo mona te bozo mona ba image bino mo nzaki mwana dans zone za mayidi bino mo bozo mona tango kota koti ba danseuse pe ba koti to mona ko ba kendeki na deux danseuses tala kaka yepa ba utaki mikili ba zukuna donc vraiment de bozo mona kimbo na mesu bino mo bozo mona ngo ndenge ba bandela ki scène ndenge mo pa banda yeko yemba ndenga ningisaki bazo yemba donc bazo tia mouvement ndengwana na ba musicien o bazala ko na batikela ki na kini bangone bakini po ya poto bazaka na poto ba bouger ko ba bazala kata concentration vraiment ya ko yemba ya kiwi na penza kiwi na oyo ko yemba na kati ya arena kuna ya stade monene botala batu ndenge ba Uganda ndenge bazo sepela tala ndenge ba ko bina nzembo ya Koffi mopa ukima kinkaka ezali kabwa ketu te ezali kabwa zinono te bandeko nanga bomona kakimbona meso po mopa azotika ba clan na epeza ya mokili o balobaka sisa bidimbo ya mopa ekosila te mbula na mbula yo pe linga ukoma na age lokola mopa oningisa ozala pe na succès pona bato nyonso na ba age na mopa bango nyonso moto o azana succès lokola Koffi te ba ya josar ba vanda ba evolo kuto lobate ba mbuta na shako to lobate ba lita bembo kutu na mona ki photo mikolo ba publier susu to yoka soki akomande to lobate basila ba wana kutu asila ka tongo succès donc baza ebele ba grand mopa baza basila succès ope baza ba petia mopa baza basila succès mais on nzamba sala kata mopa bande quand même to pesa e ba coup de chapeau na ye to linga ye to kembisa ye to somba ba biye na ye to kende kokota nje ya arena to sepela to yangalala c'est ça yaki série mama si azoyemba pour plier na ye fezala awa mama si andate bango sexy na ye bisibino sexy no bimba tina nzoto donc azako mona na tina tolo tina mopa mokonzi baba bora Koffi Olomide ba bisi ye moko le grand prêtre Koffi Olomide bor na ye moko banda mo penza banda ta mo seka ye moko makambo tutu tina lelo moi c'est fidèle boya ba musicien azalate banda mokile banda azalate c'est la toute première fois na histoire au penza Congo wazake moi si oyo azana ikaka bantu ka bolimbisa ningi na benda ki mwa mingi mwa mutu ya mama tala nazo si masi botata bomoi ala tekita sutete ya munwe quel sexy mama bon mopa ninga zo kengi la mwasi na ye mukemga talisima mopa ninga contrôler mama si obiki ni ba okindikini bo mukemga tali kutasima mwasi kotaza mutemke atali susu autala mama si quelle surveillance pour la moisi ne bolingo oyo ali moisi na yemi tala mama si elle attaque sexy vraiment kanyango na libumwa taille mama si umela mama chérie ne na kozo linga na biso yo tane ngazo sima mobile nae azo bomisa ilamba donc yonka balo mama si kala pembe na Koffi po oya salaka mutu msaza ta ko sala mo pardon ye moko mta contrôler mobile na eti bazo lata ti bazo bongo mati bazo kelma mandefa pango sita muso mwambi kamoke kangama ke mopanza ndefu ya zana muta wo popula yo ango contrôle wana is nécessaire
ba contrôle wana nyonso ezalaka nécessaire pour fozala oyo ayo talaka mwasi wa ndima kovo et puis abi mpe belle kitoko nature donc naturel sikoyo ayo wapi yango yo so ndima kovo kutu soki kutu perike eza te obimaka te olingi kutu te ozobanga kizidi foka make-up foka ka ban rouge soki banini botala mamasi wana bazoyemba na Koffi Olomide na kati ya scène motema mopao mamasi asali bimango penza kuna o bozomona ke alataki luki penza oyo baelobi peke be ya bastar penza mamasi avec Kovo na ye tala na tita ndenge abongaka Kovo ana Kovo abongi kitoko azosala miziki na ye et pourtant baza na grand événement mopao na kati ya poto mais wana eza babiloko ba président penza wana eza baza président babengi botalaka mopao fa koti se bo abimisi nzimbo abimisi mbongo ebele penza ebele pona kosala bamakambo nyonso oyo asali na kati ya mboka poto akoti bafalinga mpe ezonga po ye balekelaka ye te ye nde moto alekelaka yo soko oza olekela mopa ateki vivenda te ateki voiture te ateki lupango te non mbongo kaka ndenge asalaka mosala ne économie po aza mpe na babiro na aza mpe na bandako na aza mpe na biloko ne mpe ebele donc aza mpe na miziki ne ndenge azobeta botala kaka donc vite fait moko ya rapide ya baprésident ti yakende bongo mopao yakende ye aza matala na te yaka kosepelisa kaka soki nini ye mpenza atiaka mosala na ye vraimen na droiture mbongo na maboko akei mamasi azobina mpenza rumba bomona mamasi ndenge bande kodekula yango mamasi yango kobina yango babakisilaka yango bato na nzoto toni po mamasi mikolo modele azodekula loketu nayebisa tala modele azodekula loketu bato nyonso ezolekela bango bato bazokama bazalobi te mamasi bandaka na binaka ne bongo bato bazokamwa yango lisusu bazomona yango lokola ekoma eloko ya sika nzoki eza eloko ya sika te eza eloko ya kala ezolekela bato bimango oyo mamasi azosala donc balobi mamasi ntango balibome ne etikali oyo ekobima bandeko abano sala baseni fuma bokomona ye moko abandi ti asilisi ta mosusu mobali azotala kaka azobetele gida nde to banomona lutumba banobetele bamusicien na ye gida asali boye yango to banomona mpe pa mopao peut-être pa mamasi po ezala te mamasi ndenge azodekula loketi bongo botala plein à craquer plein ya ndenge wana ya kosakana te ntango mopao bakotaki ndenge tozoloba toujours bato nyonso pembeni wana sikoyo mamasi azalaki mpe kaka mopanzi wana wana mopao azokota population ya ndenge wana plein bandeko yango balobaka silisa bidimo nde makambo apesi mwasi ne mbote bomone asimbi mwasi ne place azalaki donc mamasi Cécile akotaki na te mopao moto akotaki nano to bon place wana to nayebi te mais en tout cas esalamaki na mobali na akoti a succès Koffi Olomide ye wana pa mopao sauter l'escalier donc papa na biso toujours nkembo na nkembo esengo na esengo talaka ndenge alataki Koffi Olomide mama mona bafuidi kwa le 6 nde makambo bandeko tosomba tike makambo retard eza te kuna omisombela tike na yo les 6 Bruxelles ça va tomber bandeko nano réservé hôtel réservé place no zima no rolada biso bien awa zima chambre réservé libela bandeko tokende komona biso mopao tokende beta makaka tala koto bamboka oyo ezaki nzemo bayebaka ta lingala te ta nini te me botala nde bazokokemisa mopao ta nde baye plein moko bango balandaka miso barythme bamosusu mpe baza bavanda mpe na Congo mpe baugande mosusu ebele bayebi lingala baza ebele po tovanda na bango mpe na bamboka na biso bakongo wana bakongole mpe baza kuna ebele baoyo bazotombola maboko wana fo ezala bakongole mpe bakotaki donc en tout cas sisa bidimo boye nde ezalaka moto oke kosala scène vraiment obini musique mpe banzembo ekatami tomoni bavideo partout eyalangani mopao toujours succès bolakisaka mpe ya bino tomonaka boye mpe esalaka mpe bien bolakisaka mpe ya bino bozaka wana kolukelaka mopao liwa tokamaka bino nde bolukelaka mopao liwa ntango nde nani ekoki te bino boyaka bo bolukelaka liwa ngwa nini bolukelaka ye do bino babisa so moto azaka liboso na oyo yeka moto fa akufa ebele baleki ya bana mike bazokufaka botu mtongo midi pokwa mopao azakaka toujours wana
po bomona monene nzambe na ba bébé kutu bana bota même na 3 jours 4 jours akufi ils ko vivre en vie et ça fait grâce ko ça 50 ans et ça grâce 60 ans et ça grâce et ça pese mili na bato nyonso te c'est pas donné à tout le monde so yo zango et ça grâce na yo nzamba zo batela yo pourquoi bozo ko wela ili wato bozo ko lakile liwa boke ba makamona bino le ya bali wana e ko zwa kaka bino moko po mopa waza kuna te ya za ya nzambe atanga zo simba penza lisangu wana pe aza ko yemba botani ngalata kitoko bon to yebite les 6 akolate la biso ndenge nini to yebite na ye mwasi ne mama si to yebite to komona nini balominge mosi nzaki mwena kolinga to banotala na ba TikTok kaka tiela nga kutanda bana ko filmer lobi na papa Rox na pese mbote filmer ka lisu moko bopanzi ba masiko zwaki ko zwaka ye mobimba te zwaki ka mopatsi ka lisu ka kuna ka ozokata po esengwe leki bozo mona bato botala kuna bato botala mopa kota zali et en tout cas place un peu ba bon ça on kitoko les gens na ba danseuse vraiment très bien très kitoko ne ba bon ça kita la population rata dingani mboka kuto eza kututa mususu kuto eza musika mais botala ndenge ba tondi na kati bo bino bokeka soki na sefa soki wapi katuka mbati mama ko felo mi botala mama siko ene azo kata dance mama sina biso azobina kuna donc voilà quoi boulot bazo côté ça na ba mbongo ko ba koma mikolo mbongo na ba ngane ko nourrir bongo ba lobi omiyebela ndingo zamvi sala nzimbo mon papa rien yebza rien na vie na ye atonga ndako ne tongo makamutu tongo donc c'est ça on a des avantages na vie donc moi pe ba kokaleza te po ba msusu ti ba komba star ne ba yiko tonga ti ba nini kala wana donc nyonso na pe eza pe ka ndenge moko te eza ndenge mosusu yango balobaka ko ita ya koko mokinsu biso ba kongo to lobaka faut respect so mokolo azana pesa respect eza te ke yo ko renier lelo ozomona lokolo lingo leka bakolo tu non luzito eza nécessaire otala mopa mokonzi na kati ya Uganda vraiment ndenge za botola sir lelo ba kopema lokolo ba betaki lobby lelo dimanche ba pemi botola sir na za pe na video eza awa na koyebisa bilo soki komi place yango bokomona ndenge ba pemi na lelo soki dimanche lelo ne ba bimi na tongo wana ndrebite soki ba kendeki wapi donc madame et messieurs baza peza très bien santé très bien bozomona kuna bato kuna nde bakobina penza ba danse ya Koffi Olomide bakobina penza na esengo tout vraiment bandeko nanga to like ka to imaka kande to lobaka like mes vidéos tozana no o continuer voilà mopa mokonzi moko azo me filmer selfie na ya salaki na bato be monsieur bato ça la rappelle c'est moment les peso kaka courage makasi plein yemoko mopa azo me filmer yemoko azo phone na azo sala selfie bato baza kuna na se bazo mona mopa azo me filmer na yemoko donc et c'est moment makasi à la place na ibisaki après concert des places bakendeki après concert pour mama siaza c'est na betela bindo yakuna bakene ndenge zalaka moi soirée c'est sur bato pe kotoyo basenga pe ba mona peut-être fallait beta 2 places pe ndenge ba sala ba programme na bango mais tant basisa ki kuna quand même akendeki kaka ko pesa bango ndre mbote ndre yemba kite mais bato bazalaki plein vraiment au sakanate leki ya mati wana apesi bango mbote soirée moko ba place moko ba star balekaka en tout cas vraiment bato bazalaki tala ebele tala bato ndenge bazowelela penza bato ebele au sakanate
ah na moni mama si azalaki te donc toujours donc mama opa tela place ngo ndenge ezalaki c'est sûr ah batiaki banzembo ya kofi hein batiaki banzembo ya kofi pe beta mwa ndambo wana bazolanda kaka ka toujours na Uganda Uganda ngo ezalaki kitoko Uganda ezalaki kitoko makasi penza bazo babongisaka ngo ba place na ba soirée tala penza kitoko na Kongo na biso so ko bonga moko nini nzambe Kongo ko muke bango so bakangana kana kata vila kin bande ko nanga nzambe mboka na biso Kongo vraiment ki moyibe pai miyibe ninga ba mboka tala ndenge za ko kende liboso nzambe sunga mboka na biso wana ebonga penza to sepela ka penza boy iko sala bien makasi penza ba place ba minene boye bokeye bozo kende ko kota bozo sepela en tout cas boza à l'aise wana mopa Koffi Olomide voilà dans la place papa aza makasi Koffi alimbaka te ataka uti concert mais aye kopesa ka même bato mbote amona na kaka po babengaki peza fazala awa il faut amona na kaka maison na maison mbombo na mbombo iloko pe ko saliza te donc il faut kaka mosala epesa miyoka bato binene bagarde corps banane lati kuna donc Koffi Olomide en tout cas kimangi kaka siksa boy non motalo zito boy bosala ka bino mabe pa ba Koffi te bino bozo so bana na yebo kanga ba photo bo lakisaka mokili bozo mona te bozo miyinisa ozo mona nga za boy ozo miyinisa ozo ebate ozo ba mabe moko ozo sala mabe yo koli papa na yo zui succès papa na yo kima na poto papa na ye lelo bazana ba problème au côté na kata famille wana po détruire famille wana ya comme coup même ko kanga ba photo na bana oyebite nini oyego ya lobby okoyebate lelo to suki wapi bozana na ba succès na nusilité mais bomona ne botala mopa bino ba succès sili Koffi Olomide bazina ba kangami ba photo kuna aki kofuta ka nyongwa miss place bazela ki tala plein à plein donc to koyeba pa histoire oyo bien tant bato ba kokota ba live na poko nde to koyeba mais to monique etanga après concert de salamaki po ezaka na butuka moko na bakendeki bakendaka lokola jeudi ce qui jeudi ba vajaki vendredi après samedi ba beti lobby nous sommes quand même sur salamaki lobby tala bandeko bolo banano bandeko oyo bopao akene biso ko continuer nga biso beto zolo ave bongo biso pe ana Bruxelles vous allez pe bon temps to aussi ça kuna yaya surtout no aussi c'est là boîte peut-être donc voilà plein à plein tala plein à plein kitoko ndenge wana bako belela Koffi mokonzi mopa mokonzi to pesa onini voilà kakuna entre kaka bozo mona bino moko tala place à ndenge eza lokola moi carrément rectangle boy donc en tout cas c'est pas même na mboka na bango ba organisation na bango kitoko ba salle ba place na bango opao ba bien fokula aya pa na fokula na ye na mikila kozonga pa na mo enveloppe na bien donc yeso bo mona ke place dikuta penza fe kota po ni blague te ya sala ba musane azo pesa mon valeur quoi ezate ba asala matana na kapona sepsa batuka ba mona ngake na kendeka koyemba sala ka mutatiki grand événement na ye mais akitela no rapide ake rapide ka pe azozonga na ye to tikali soki na 3 semaines to tikali na 3 semaines na événement na biso bandeko to somba batiki réservé peut-être au monde pas peut-être besoin la bandeko na bino bokolala to ba place nini en tout cas bon réservé to comme déjà presque à la fin to kende ko sepela to kende ko bina to mona bimang na biso yaya somba tike na yo kolinga teza na retard ote na ya ko soma ga le même jour yaya oya ko zo retard yo bin longa bantu yo zano Koffi Fid Koffiette oza Cindy Love la team
yo ke ndoko zela kana bato somba de atike na ozala mulongo o bato bazokota oke ko sala mulongo bato bazosoma batike oke osilisi kuna osombe oke soko sala mulongo entre ya okuta ya kofisa komaki na 3 chansons 4 chansons okuta ya kofisa komaki donc il faut que mi sombe lango bien avant pour ça la penza très bien pour concert ça kitoko botala ba cinéma na bango tanja ya kopesa mwasi ne mbote botata komona mama si wana yoka simbi akoleka te sa signaler madame asimbi madame na ye madame ni côté là qui déjà wana aza kota micro bien classé parce que on est belé terre botala quartier là presque nyonso obakeno yemaka bango ba nyonso presque bazana mikili mais botala mama si ye na quelques émissions na moni wana ba danseuse bazami bali mais botala ndenge ba beti concert na Uganda dans yamba lubaka ko quartier là tezaka kofi moko na madame ne mama si ba complément ba complète wana ba musicien ba nini pour ye moko na ndenga za wana donc te les grands pas to lo banini papa ba coup de chapeau na pesi ba mbote na bandiko nyonso na pesi mbote pa mama Julia ba lobi mama Julia na lio ba super nde makambo ba bito ko zazala pesi mbote pa mama Chati motema papa Jonas na bike mangoko to makambo c'est ça pa na yo ande ba lobi na dimanche à lelo mon pa ona mama si dimanche à lelo tant ba six ba concert na bango wana nyonso asimi mwasi na lipeka so ba kene ba komela ceci bazaki na hôtel bazomela déjeuner na bango to bazosala mo sorti moke ba pema po lobi bazonzela na bango lundi bazovuba yapo bakoma mardi donc babanda siko misala ya poto donc na pesi mama na biso vive naturel bambote bele vive naturel mama biso balobi na biso Aziza Biziki na pesi mbote balobi mbote na yo na papa c'est le beau mbote na papa Ange na pesi yo mbote papa Freddy na pesi mbote papa Freddy MMP ya Swed na pesi mbote père Rosala alobi pourquoi pas papa biso la dit qu'il a na pesi mbote c'est le beau le badem mbote non zongeli ya talaka yo ete mambwene talaka yo historia na biso abeta soma solo 4 na pesi bino nyonso mbote bandeko nyonso bokota pa na ba ona tangi na ba ona tangi te en tout cas na pesi bino ba mbote partout boza na bike bo partager vidéo bo chama ba j'aime na ba ona tangi te na bike bo li emara na bino ba nyonso msuku na yebino te bo emara bo partaga tikate nzamba batela ka bino ka ndebo chaka ba volonté na bino ya kotala pe ba aide na Dorian Mawete na pesi mbote place oyo zali en tout cas ba mbote partout na ko bossa na binote malgré mais na yebike boza botela ka ba Evra mo pao balobi ba biloga mbala suka pourquoi pas boya les 6 banda ba kanga concert na banda te o balobi beza donc bimbo na mesu les 6 boya ouvertinde makambo awa GR na bendi mamutu mingi bolimbisa j'ai appelé livre ma date boya ko suba so ba billet wana exagère bo somba ba billet boya les 6 en tout cas bon manquete j'ai ayi wana zoloba aza en bon état santé kitoko o balbaki o malade nini en tout cas aza bien pour ye moko muta peseli donc boya les 6 bo kutaye ndenge na bendaki mitu et côté mais j'ai appelé les cas promotion les kabila tout tous na ba promotion ba pourquoi nyos tous na ba promotion boya ka bo like po bo tapotaka po tozala avant biso tokozala wana ba bureau vali penza et puis si biso penza ba VIP na biso kola batela biso bokomona biso kaka mama Chati motema mama papa na biso Jonas na peso moto zomona na te mikolo na papa Jonas na bité na ola na bino na privé wana mama si Cindy le Caire voilà motema ya mo pao mokonzi Kofi Olomide ye wana lobi bosuki apel bike bosuki ba oba yaga motema be bolinga ya souffrir bolinga ki ya mona pasi mais esili asi alongi asi azana nyonso azana mobali na ye ba sa la vie na bango ensemble donc bino bokanisa ke boyela ye ketu bobo lobane soki nini mais esili bosuki mwaswa ndimaka kovo
mwasi oyo azalaka ye moko nature. Donc mwasi ya Luzito, mwasi ya Bisous, bye.